bako pese ba honneur on a pas aza muta média ayebi média ayebi ndenge kendaka beaucoup jouer ba hôtel bo loger ye ça normal ayebi média mais ce qu'on yebi sanga bo yambi les défenseurs na ba honneur on a qualité à nini un jungu amemi ole premier concert na yeza ko joueur to sombi premier match to poli premier concert à les défenseurs déjà biango Oh. Bon, tout le monde, les défenseurs ont un problème là-bas, il faut tout bela. Ah. Tu me dis que c'est défoulé les dimanche. Les défenseurs ont tout le monde a ce monde tout njungu. Fallait pas bazwa kaka fanatique normal. Fallait pas considérer bazwa fiche ya munene ole ba tchela ngata sigal zola ata le général Belvedere ata Maison Blanche balongole ata na mikili koto balobi no beta tout en Afrique du Sud. To tchelo bandero la bongo na kondima na ngai soit parlement na kondima na président Mobutu. Mais les défenseurs azanani pour bosale ba honneur oyebi pe jour moi avant ni bazolo bana eloko azolo bana place momboye ke batinelinga plus de 3000 balles mais ça na ba gola o ba okema na Kinshasa wana ata 3000 o bazwa ngote au mona siko dernier abato ki mutema mabenju est-ce que ça c'est pour asopa ba plan ndenge akosopa nini o ye ayebi depuis bazana nini na lobby hein ba signaler lisusu bane bane on tapoter live good live dans les commentaires na moni ba page ye awa moi makasi Kata ma fille, je te salue, mbote na yo. Kata yo ne mutonogi marambo nyoso boti bana mike nyoso. Ba mo ya chaba troupe. Mwana nanga boti na komi na bakoko yo kesengo. Merci beaucoup bandeko to Simba cœur d'équipe moni mutemo za likolo wana Simba ngo bozo le capé en direct na YouTube. Bozo le capé en direct na YouTube ndenge tout ça awa. Kata ma sœur. Et tout ça là qui tourne makasi good live dans les commentaires pour que live ait continué pour que la minute toujours cité pour biso to ya kasoki le kamba olo bezali très bien 16 ozali bongo mwana na ngai oyo ngai na Simba quand même yo na loboko mwana tala ninga kotambola yango yo nazo sepela makasi nengo zo ko évoluer mais de temps en temps ozonga nanda kwa papa na yo mais nazo banga ka lobo benga kulutu. Alors, yo, Seigneur, eza mabete ndenge bazo yamba nani donc pona yo muta memi poisse na le poto babengaka la poisse ezali bongo les défenseurs muta memi la poisse kuna et yango makambo ke bien te. Mais au moment où on a que les défenseurs ont mis tout, les défenseurs ont autour à la spiritaste. Héritier personne en Afrique d'ici. Ceux qui peuvent écouter qui déjà bah sur un open un système. Les défenseurs en Djungu, nana kamora ba golo ne ba pesa ba batumsu ba énergie, ba garder du temple baza awa na ba poto awa. Bon soit garder du temple bo kabeli ata 3000 balles garder du temple voyager en Afrique d'ici de ko sala ba promotion akokende. Mais les défenseurs en Djungu bozo yambaye na qualité ya nini bosi ba fiche boche. Problème ya ngwana place ngana moni mabe mais pour ko koma fanatique ba koma Djungu. Okokoma no pele na la muki na ngape buna komi na spiritas. Nako esaka nango. Donc bobangi na yo na comment comprendre des places aux bangi là. Donc bobangi na yo ndenga ud azaki spiritas. Tant mususu pe ayaki pe na façon moko boy pour que alia bino na ninga kati po nyamali. Nazolobela yo Nzungu nazolobela yo ke ba vrai gaulois ba se belete. Au moins les bâtiments sont pas bêtes à tolo que ngana vrai gola ngana vrai baza ba démon baza ba infiltré baza ba fukane ba finga abatu parce que makambo o bango bazo sala Njungu carnaval euti a koleka awa carnaval toto lobela awa na place que bozo ata ba mbongo boti na défenseur bo tchangwa na carnaval pour intérêt artiste mais bozo tina et les défenseurs Njungu c'est comme makambo boye nga bouche autorisé na lobate carnaval et utoleka awa oyo eza makambo ya propre artiste na bino ya propre ba fanatique na bino me bato bimisi ba l'arte mais ba kyo bimisa makambo ya défenseur mais bango sur le bato liboso vous comprenez que
faire egola soki azui biro ya bien o bakovandisa bafanatique na esika na bango te eza mabe makasi bafanatique bakoti na distraction moko nzungu nayebisa yo monde ya bagolo ezalaka bongo te golo komi na distraction moko nzungu okozwa buli te eza lokola mwasi asa na zemi bamama balimbisa ngai asala ndeni mwasi aso aza na zemi mozoni kotinda ye na ana zemi yo moto atyalinga zemi yango ti biloba le matin nalambaka nakolambaka lamba naza mwana ça dit ben compréhension mo ya basi ya zemi bandeko bozolanda biso na youtube nayebi te na youtube so botapotaka botapote mpe kosala biso mwasi ya zemi otinde 3 fois aboya yo zambe soto aza so mwana liboso fokanga motema ndenge wana ndenge munda bagole ekoma lokola basi ya zemi incompréhension fo bosala makambo malunga oyo eza important mais incompréhension entre bango ozo soutenir mutu moko auti na ye soki wape aye bopesi bambongo ebele mais carnaval ya pamba oyo ya propre bandeko na bino mais bobimisi yango bambongo te baénergie te mais les défenseurs bokebimisa baénergie ali na suka nango bomibeti mpe batoloke bo bavrai golwa et ça passe njungu ça dépend na ngai bato babomi concert oyo les défenseurs amemi mpoka o babengi botutu na producteur lokoso mbongo Alexis babillet cher c'est trop bango mibale producteur na ye les défenseurs bato mpoka après tout sous trésor congolais o azali grand frère et petit déjeuner apesi fausse information batimi sato wana na papa na mandefu apembe wana yepe mususu wana na yeba te rôle nezara nini mususu pe wana o eza temps même tonto promo wana ntungu les Gaulois faut ba benga na papa wana très bien parce que depuis papa wana ya na monde ba Gaulois aya na kisongi moko tana mutalinga live ne basika bazala wana ntungu tikanga na loba ntungu pardon père tikanga pena s'exprimer et s'exprimer papa s'exprimer mutu la trésor nani tonto promo ba Gaulois faut ba benga na papa wana parce que eloka liboso aya na monde ba Gaulois eza intérêt ya mbongo aya te comme azala fanatique intérêt ya mbongo zelaka mukolo komona ke ba kopese l'art te oyo azoluka njungu baluka ne faire est-ce que ya ko umela si déjà lobela faire mabe batutu bayebi vous pensez pas lobela papa Hervé mabe lobi nango ero ni nango e bangsai mais elo ekamusaka nga bato bakendaka na live na ye elo ka malunga ezate soka bandi kaka njungu nani limsanga moi première mama ya bana ya fali comme Niki oyebi kuna to simba te to simba nazo bate oyebi eloko na oloba te na tunika kombo Niki soka bandi kaka na live na ye Niki bana fali elo ka malunga ko bagolo bakenda mitala bato batona na live na ye même bagolo ba yososola te ke non papa oyo azo distraire bato nanu na mona te ke papa on a appelé ces formations moko normal ya makambo affaire toujours azalaka branché na mambo afali ko leka na mambo affaire bonsoir no baba bale bagolo faut ba koma na niveau mutu nokola papa wana ya tonto promo faut ba benga na ye parce que yene mutu ayeki na ba information ke non ngana na masolo ya Grèce njungu tala noa on a conseil ole aloba na ye kaka ke non baza na concert na Grèce suka wana aloba nini après Grèce bakokita mbala moko France batu ya maele bakososola c'est que concert wana ba planifier kaka eza improvisation papa wana zana secret yango na zobiso eza na batebele baza wana bazo fingisa papa Hervé même yemo papa Hervé bazo timbela te na ba fanatique ba timbela te papa social na pesi ombote wana ni papa social ya finga trop na pesi ombote bon comment ça mtema malamu fallait aya kolobela batu ke non bazana concert na Grèce c'est bon soukaka wana njungu créer teloko mususu koloba te ke non bazana concert na Grèce après bakokita bala njungu zolamba bachona mneno la service na lambela yongo sonerio na yoki zeni
nazobongisa ngonga mosusu naoyo nango lendi ngonga munene nayo nango lendi bato baseki ayo koma lokola vie moko azomeka musuni abeli mama niau joyo bobaga frère osala émission nakwesi nzungu nzungu ndenge sopana bandeko na ngai naesa tokolia te toila vesili moito dameja te tosonga na masolo yango ozomona ke ngai nazosenga bagolwa bazwa tonto promo wana babengana ye bazwa trésor congolo babengana ye parce que tonto promo ayeli biso na masolo ya Grèce alobi a confirmé que bakolekela na Grèce mamo babimi na France et c'est information faux bomba trésor congolo ayeli biso que no masolo ba visa njungu tandis que ye déjà yebisa na mama Glo que biso to buka mémoire ta soki siko na ko arena ne ba ozela bato soki ke baye ba bango nyoso tenju au moins que maloba ya trésor congolo ko fingisa bato. Ouais, parce que le bar, ouais, de l'andang, ouais, de bague, maintenant, et Koufi, y a déjà. Loko wana baloba ka ngona nu tenju tika concert betama tika activité nezo sama tika papa e revenir azo sala ba programme na ye ya ba visa ya bato bakoya. Après bato bakomona na salle ke bato ba ye concert eleki nango après yo koya koloba jamais yo koya assurer bato njungu eza ngola yo njungu oza assurer nga ke njungu 16 lobi na okende Kinshasa soko kete na yo finga yo na loboza mta lokuta il y a des informations oyo okobimisa ngo tango na zo ba ke trésor congolo aza monoko supu akobimisa ka ba information wana te mais monde bagolo ba otimbela bango te yango somona ke lelo bango bazozwa tanya ko rene pona nini monde bagolo e koma na distraction makasi parce que soki monde bagolo ezala ka ndenge zaki na kala ndenge nga na yebela parlement njungu ne na yebela ngo na ndenge kala sinon trésor congolo si atika dia jet set ndenge nga na yebela parlement o ya président Mobutu nazo reconnaître ngo ndenge zaki na kala baza branché na marambo artiste trésor congolo c'est akima déjà sinon azana mo à dire ta mais pour lelo bazo régner pour na nini parlement o ezalaki moko ya ba live mère ya ba golwa ekufa e koma nango place ko sangsaka bato ba lo ba vie privée bato et le bela songa ka elandela ka songa ka muté ne na kala ezalaki ba vie nono baza wana président Mobutu aza wana vie joli aza wana bato nyonso wana yeba wana kala tango bazali ko vanda makamba baza penza série na mamba oloba sinon trésor qu'on le laisse akima déjà trop de distractions. L'artiste peut atteindre l'entourage naïe. Sur atteindre l'entourage naïe, et ça passe si mingi njungu. Ya on a opé ce message, papa revient après quoi arena longo langa trésor congolo. Pardon. Longo la trésor congolo. Zong te mutarobi marara batamaye les bazar. Batamaye les bazar. Bazong se place à Zaki. Les défenseurs na yebi pété mon comme suna mona bona. Papa fait pardon. Papa Buzoba, au monique yo posa ah ouais même t'as bloqué à ça t'es yo se comme t'as l'équipe na live on a rapport no fort tu comme t'as l'équipe na live na bino ka bloqué 10 personnes Papa Buzoba donc y'a comment un protocole so la Monica vient dans des banja on a bloqué Papa Buzoba batukuta malunga bango me ba pedra ko son pas njungu mais c'est que na zo pesa artiste ako arena tango zo betango longola trésor congolo comme papa veut pardon comme ka komatisa na yo tele défenseur na podium na yo pardon papa veut so ko linga ba fanatique na yo wana mabe ko kota makasi les défenseurs pas jouer à poto. Kidi ba pe romona pe roya na ye hein. Kidi ba pe romona pe ye kidi ba pe romona pe matina podium hein. Oyo kaka bo les défenseurs mato pe sa ba golo mbote. Ozo mo ajo. Jo tu la souvent vitula pour. Ouais, mato pe sa mafa mbote.
Est-ce que Olinga batumi bale batuno ba question? Ah, batango yanga munini yo. Everything na opona te na ozwa kandenge mutema na ngai sepela. Bon, bakomata, naza pe obligé à répondre ba question no sauter. Te mutu moko tuna question. Surtout ba question na oyebi wana. Oyo kaboye, o la kisa soki di. Ba question mo bizarre quoi. Alors, na pesa mutu na iya, na pesa iya. Mutu asimba te ngai mutu na komata bato. Na pesa iya. Omati otuni question moko après okitina. Donc à répondre te ezali volonté na ye. Micro papa. Micro. Merci. Alors, bamodo bo matamutute nozwa 4 personnes. Bon, tout nom tuna. Très bien. Ah. Tada. Un fois ça bro na collaborateur na fois ça vina yo nanto sala mpiaka te biso mbale to ça mpiaka te papa kina dotala ka bato ba gabi papa la mwana va sala mpiaka. Oh, Info 39, buongiorno. Alors, papa Buzo Bambote na yo, tuna moko, mais tu vas oyer sanga makamno belé, au lieu de signaler baninga ke ba bloqué poani. Njongo tika ya ko développer bela tuna ka mutuna. Tuna papa toleka. Bon dimanche na nyumba lena. Bon dimanche. Oui, mais il va signaler qui n'a pas na moto. Pour des bandes à Facebook, 70% par les arabes au critiqué par PRV. Il y a une salle qui est mot. Après, à Tchélo, au moins, le Guy, na Monica, merci Guy. Il y a une salle qui est mot. À Tchélo, une mission, j'ai dans la Fongola qui. Papa, vous avez un fond, maintenant, mingite, et ça va y être, mais tu ne peux pas les gawana au baba bloqué. Surtout, ma voyant sur ma l'équipe. Tout la question n'a pas 16 comme ça tout le monde. Ginzinga, Pasolani. 16 goals là. Mamba défenseur. 16 nini? Nabi 16. Nabi goal à 16, nabi gara 16. Naza d'accord non mamba défenseur. Na yonanga. Na ba plus baza na parlement, tout ça d'accord na. Oh, bozola nanga? Oui. Bozola nanga? Non, tout mamosolo bano landa. Mais parlement mamba défenseur et tout l'inga mamnaïté. Nani, papa Mzoba, tu na question pour te gagner temps, yaya. Dans la question tout na te na lolo. Dans la question tout na te, bah tu biso tu avancer parce que là on y a peut ça conseil. Tu n'as pas ça conseil, tu n'as d'accord na yi. On m'a dit voilà, merci beaucoup. Tu n'as d'accord na yi, mais voilà tu n'as d'accord na yi. OK. Donc tu na mutuna pena na eloko za d'accord na ngote. Et là, on a ça d'accord, moi, on m'a trompé tout le monde. Pour la FC, vous avez le droit aux hommes à pas la vie, tout le monde a stoppé. Si on a payé sur un élément, on va le bailler lobby. Oui, les musiciens, donc il y a la Grèce. Au moins, on va dans la visa. On a besoin de temps pour mater beaucoup de papa. Là, une question pour que live là, la tête, s'il te plaît. Donc, question exacte, conseil bon sur la place beaucoup de papa. Bon, c'est un répondre quand na mukuse ngai na lobaki soki ezana concert ezana Grèce tikala kaka na information que concert ezana Grèce pas copé ça non c'est pas battre ba outa Grèce ba okita. Donc je pense que ezana na lobaki. Oui. Na pesi ba détail belé tena que luka mais copé ça information te pas ya batu. Tonto promo. Copé ça information te pas batu que ba kolongo na Grèce ba okita na France. Tika makamunyo so ezala kapé brusquement. Il y a une réponse sur Papa Bouzoba. Merci. Banza. Don Kagaye. Bloqué, Djougou. Simba. C'est vraiment mon appel qui est bio dans le Kyrgyzstan. Ils sont à Londres pour les autres bêta. Pour les autres bêta, ils ont une félicitation, 16 félicitations. Est-ce que vous en avez écouté de Banza? Non, écoutez, vous en avez là.
Faut l'on la poto yoko bien, papa. Ah, ok, voilà. C'est. Oyopinga sikoyo. Ah, voilà, wana toyoki yo même bande on a YouTube bazo yoko bien. Donc, la manifestation dimanche, ni na mizo kitoko. Là, je l'ai vu, non, moi, na yo. Kitoko. Question là, c'est. La personne a monté une la panel qui nous a dit, c'est na opposé. Question na ngezi boye. Au sala analyse. Yo souci na yo. Il vient de connexion, hein? Je pense que Debanza mutumo asoyo kama mbuzolo bate hein. Luka place à bien au Ningana mwa muke. Matali Kolanzete. Ah, mais dans la voiture. Bonjour, nga c'est. Ah, yango. Loba siko. Question les aboyés. Pour nani 16, on a réclamé bateau et la faire. Baza, après ça l'information à madame. Donc on a mon appel bazar ba professionnel. Je pense que je comprends la question de Banza. Alors Biboé, pourquoi yo ozo goloba ke bande ko o baza premier na président faire rigola ba ça musala mango malamu pendate kasi bango moko baloba ke bazali ba professionnel. Mais ça baza na eza wana nini mutu azosala lisumu ayeba te asala lisumu ça dit mutu amaele te maolobaka amaele. Oh oui, parce que ba message oyo trésor congolais pesa songa na vandi boy na vomen 1000 fois na yoka iya masala nga na pesa mbote lingaka mingi aloba pe bien vomen na yoka ye aosala analyse que na yoka trésor congolais parce qu'il y a rien de grave parce que soko zulinga maramno sur trésor congolais loba au mona ka l'autre là mais ami bengi communicateur à faire nga na yebi ke mutu aza communicateur ya papa Hervé Njungu. Ouais. Faut alobelaka makambo o ezali à faire ti akosilisa ana posa kotanga ba l'autre là te po esalelo monter c'est bon mais hier au monde a vendu l'autre là l'obela faire mouke l'autre là alors qu'on peut savoir information que ba visa et ça tu vois qui ba visa te problème ba visa ton retard mo boy après producteur à lobby qui artiste à sobela njungo so mona te que yem aza est-ce que aza maele. Très bien. Merci beaucoup. La fille des promesses, bonjour à toi, bon dimanche, maman Nabiso. Mbote Nayo. Est-ce que Rébi qu'on m'attaque, maman? Matin, il est une erreur, hein? Ouais. Déjà. Jamais n'a pas de soucis, là. Déjà, tapotage, m'tématiki, maman. Fille des promesses. Eh, on a une matière radicale. Eh, ça va autour, pardon. Merci pour la parole, toujours, Bonjour à tous, merci pour la parole. Monsieur Nzungu, Monsieur 16. 16. Bonne nuit. Zongisa demande, non, maman, toujours. On a la question. 16, n'a eu qu'une bien. Oui, dans lundi, vraiment, qu'on a lundi. N'a eu qui a condamné bureau. Entourage, ma fan. Une question dans les abos. Ça va faire au moins plus de 10 ans, 15 ans tout le Makambo. Est-ce que tu penses, problème, les abattus ont condamné, tout problème, ils ont yemoko moutou à très pas perdu. Question dans l'angoisse. Je pense que Eza yemoko pe artiste. Mais sikoyo tant on a olobé un artiste na olobé na ba forme moko boy mais na olinga pena décourager bato mo boy parce que bato baza tellement posé pour na ko déclarer makambo oyo ezali ba fanatique ba bengi na kombo ba golwa mais siko comme bango ba kote na distraction ya ko swa na makambo eza na intérêt te so nga place na bimanga leki affaire na bimanga siko pona roloba na yebi que c'est sera lobi boy message kenati na poche artiste aroye ba ke non trésor congolais na fuba longola e fuba sala boy ayebi ayoka rabiso parce ayoka raté ça na batebele pe bazaki epa na yepi balongwa
Je pense que Torolemba te koloba. Ate sali 15 à 10 ans. Torolemba gaga. Parce que prédication ici la raté. Radical. Merci. Très bien. Ok, merci. Mais Ndjou, non, non, j'ai là. Non, pardon, maman, fille des promesses, là, le vélo, s'il vous plaît. Oui. Quand la ère à divers, pour la vidéo, il y a un déconabis moko, oyo a traité à 16 des faux Gaulois warriors, a traité à la street. Bakangi a zoé manzemba fali na live. Ah, Nous avons fait ça défi. Est-ce que nous sommes capables de yoyer manzemba papier avec la CDO? Tiens, mon papa, bon, tiens, China munene c'est quoi ça? Pourquoi ça va te mettre en plein live? Live baby. Par contre, live zélo. Tangaka micro bongo radical toujours non maman après tout on est là pour la vidéo. Maman a fait des pauses. Matia, tout n'a rien que ce belé radical. Bonjour maman, bonsoir. Oui, ouais, bonsoir donc, bonsoir 16, bonsoir radical. D'ailleurs, quand belle fille les problèmes. Maman Rita, bonsoir. Oui papa. Maman Rita t'es. Bon, voilà. Na matika pour na 16. N'a posé 16 questions. Bon, en fait, ils ont question mais ils ont le monde n'a ebissé kaka, c'est apprendre ou à laisser. Au moins 16. Makamno loba ils ala na bien. Et ça la passe. Mais c'est quoi pour au moins aux à l'occasion des shit pour la baninga te ko tika no lobela mamba ferité. Pour ça solo bala bon ato lo bali kamba bien bon ba mo na kama be. Ato lo bali kambo eza pour na bien na bon ba mo na kama be et ça la ba mo passer. So pour na nga. Na webi so bala mo kuto tika na yo. Kuluba no susute tika bango ba beba e bonga ndi bango ba bebe bonga e tali bango. Non mère nako répondre ebi soki lelo tolobela makambo ya papa Hervé to pesa ba conseil parce que na lingaka d'abord artiste ngo makasi. Ozomona lelo na kena na live mo boya grand prêtre mère na ngai Irma de London na kamwe ba opesa ngambote na bato ba inakanga. Ça dit maloba onga na loba ka mère bazwaka terre ko analyser ngo ba ya opesa nga raison mais ba ngate ba yebisa nga toza na raison. Et soit kana mbote masa na pesa mbote oh ni opesa nga mbote ne soit ka mbote ya to mibali c'est comme on boy a comprendre que yo ne mtona raison. Mais jour au mona nga na kolemba koloba makambo c'est que na tiki penja ki golo famille gauloise ngo calme na tiki pe na artiste pe calme na longo pe na changer ka. Bon, ça va. Tous les jours, comme pour moni et comme le roi n'était pour tout ngi simo boyo lo ba ozo défendre ba bonne cause mais côté monsieur zo pesa et ezala ka lokwa libaku pona bango ezala ko zo tshaba mo ku ala ya poisson na gorge. Non maman, tu vois non. Na ngamu na bino ya ba warrior ba radical pe baza non? Te baza asu te si là déjà. Non, moi moko rozala. Mais avantage na bino pour comprendre ne elobeli ya bato. Vous comprenez hein? Bozwaka pe anta koyoka mutu pe bo comprendre elobeli ya mutu. Ngaza na cadeau mona zelaka jour olongo kuna ndé jour on pose cadeau. C'était na wata lelo. Jamais jour et ça que longo changer vares mba mona pied. Merci beaucoup. Merci la fille de promesse de confiance. Il y a la pauvre de jour au lobby penan au moins des partir à ça officiellement. Allez, jour on a mon appel c'est l'euro na bombe la ko ana. Comment on a la pepe ça nini non combattre il faut l'olongwa ko yamba mo apo ma mesi la ngambo ke pa nzungu mere na ko charger ka ta wona za ya nzungu ye moko yo so lobi ka mamba mo esalami na lo baneti nini mere ke olongwe na otiki no bango nzungu fera ngope akota nga makasi awa Italie wana bambongo merci maman. Ok, kitoko. Merci beaucoup, maman, la fille des promesses. Beaucoup. Ah, la fille des promesses. Bambongo sole kanga boye nzungu tala balar 5000 balles. Alors, radical. Tu l'as vu sur la vidéo, en plein live, nous avons pas mon afro. Nzungu tana seba ko mangape. Oh, voilà kutu ginzinga et puis la fille des promesses m'a c'est quitté. Donc on m'a 10 000 balles hein. Là ça. Bon. Toi comme moi aussi. Oui, contour. Contour, il critique à 16 pour Gaulois, et finir à 16 et finir à street, la panthère. Voilà un roi. Oui.
Oh, nakangi nanga mikonjo na loba nanga te yo batala kiso kaka ba muneniste bache kwa na munene. La promesse, il est invité Donc, abazoye ba des êtres. Nzembe uto bimalobi lo. donc ça là na yo ki bien est-ce que ça est ça IAT nje mongo te umela te da 2 jours kaka la promesse il est invité roi funa yamba yo Sikoyo nzungu nga pona kitanga za mutali. o mwana na ngai o pasha mwana na ngai Oui, oui. Nga na fait défi. ma fille a comme na puissance à makasi Nga na zo lancer défi. Pour ya traiter ba faux gaulois, ba warrior, ye aye azoyemba des êtres. Amata na panel, ayembela biso featuring ya Ferré. Na miel, na featuring ya Ferré na Céléo. Merci. Mete yende faux gaulois aza warrior. tala zela non papa bandela nan pa na zone di mate eza yete na mutu nanga na kwa takete be radical chaka mokile mona la promesse il est invité na ba monte azosala orgam te yango na ina lobako ebike oh le roi yemba kitoko aza na voix iya lobesa ye te Merci. Ezozela ye ayemba nzemba Céléo. nanga iya pardon bon en tout cas bandeko Muso juillet défi na nga kobosana te. Merci. na kobosana te en tout Na cas nzemba faire il a fini. nzungu websa na iya komi nini Azadoki. Très bien. Alors, dernière personne pour que tu... nzungu yango ata tobandi neti kaka bageme pardon Mais Dans la famille. roi, il faut la yambaye. Pasteur Magoda, micro, merci. Roi, faut la yambaye parce que et logo oyo et comme ça la tour du monde du Kagaboué parce que roi azoye mbandimbo et puis on a batembre vocaux moko na lion mabe me ye moko alobaka efanje wana mutu na ngai nakwa takete Pasteur Magoda mbote na yo de ngai bon dimanche à toi. Alors question moko pour la 16 pour 16 micros s'il te plaît. Question na ezali 16 ozosentir ndeni nde botie date ali 16 tozotutana ti na Afrique du Sud tokotutana ozosentir ndeni omoni yango eza bonne idée oyo na babebisi kope bon changer date. je pense que Bino pe bobe dans les 16 bango mpe baza neti na concert le 16 biso le 17 bango vendredi. Bon ça va bon la journée eza makambo esola nzoto ekozala wana et c'est normal nayebi force ya makulele ezala te olobi kolela ezala te non mais tokotala ngai nazelaka nano jour j ngai naza mutu te na kolobela yo ke o paster Magoda tokobeta bino to non ngai nazelaka jour j so ekoki tokotala oyo akomonaki akotondisa te soit akobeta te baseki eza nango ndenge jeu d'esprit mutu nanga alobaka game njungu eloko wana so ebimi esekisaka napesi ye mbote bon dimanche azolanda biso en famille j'ai d'esprit depuis Switzerland je te salue mais nayebi te vraiment ndenge bango njungu batie dati mosusu basire bafanatike babeta yango soki artiste abeta yango te esa bakitisi déjà baprix eza raisonnable ndeko na ngai toluka so makambo mosusu te oui parce que sali wana eza kutu sali te ke oyo artiste nekola faire rigola abeta yango te ya sali moko ya moke makasi
1100 personnes eza kutu ya muke producteur kaka ata la position ya batu na bozu ya batu ya mboka wana parce qu'Afrique du Sud eza vie eza mo passe ne na yoka ba boulot penje mona penje belete parce que ngaleki na nga pe atanga kuna ozomona alors akitsaka ba prix en tant que po batu ba yoka artiste je pense que makoma bazobeta makoma bazobeta bakitsaki prix batiaki soki fait babetaki déjà plein ya kosakana te en tout cas na landi moi ya prix nga ngona lobaka na senga papa Hervé tanga zo la collaboration na producteur ayeba bien que producteur wana pe aza rentable aza mutu moko boy aza na combo aza na visibilité ba producteur mususu njungo moni alingaka no yote ayo aussi misoka touche mo po ba fingisa ezalaka nango njungu omona producteur mususu omona neti yo njungu parfois batebele balingaka rote omona ka njungu nangena tindelo kado mo leka na parler omona oleki na parler ba check code oye obeta code olongola code ezo simba te. Alors artiste faut azalaka sir na bato bazo signer contrat parce que oso mona ndenge j'ai d'espoir le bara game na nenga game et ça la moi passe na nenga game comme on a que concert ya 100 000 ya 1100 et beta mité ou ça ba reporter mais ba reporter base la sir que et beta ma et ça te que et beta mité pour et ça la ma Marlène vidéo ezali nazo tchela binongo na page tout à l'heure parce que téléphone au fond l'accès la bino ezo koleka na YouTube en direct donc je ne peux pas kokata bata YouTube et au sala moi ja donc nazo tchango na page en tout cas concert les gars nango bien moi extrait batindeli ngai na monyango bat bazaki penza na ndenga Afrique du Sud ça va ba makoma bravo à eux ba travailler kituko voilà. Oui, parce que toujours cité na yo okoki koloba o lobi ba critique maintenant to comme na phase o ya kopesa oui na pesi lengi pour l'instant oui na pesi lengi voilà il est bien dans tout mon suprême pour les 100 personnes de lengi na pesi lengi pour l'instant mais bon autant na opinion tout à l'heure. Ah, bateau, voilà. Onzungu, papa, onzungu. Pour l'instant, personne n'est lengi. Alors, 16. Oui. Tu peux beau critiquer au tali, mais solution et zaning. Et puis, concerne sous pe zoya. Babaksa qui paie ma place. Babaksi ma place. Et yo olobi nini pour nande babaksi ba place na table. Njungwe, bonjour, oba machapwani. Ah mama. Pourquoi na ba grimace makasi bon. O me pona zolo banjungu matisa nga batu nyoso macha bongo macha ngate pwani. Batu nyoso te parce que batu nyoso pe ba matite mama. Na fatale. Comme la tu na nga o te batu nyoso na yo mama ozali ko na question na yo. Enfin brutal. Boende, pardon ba. Ozomona alinga kita. Sasa la tout la kita la pardon. Bonjour à mbodra rozulu a ya mbota yambi pardon. On le monde déjà. Na bibo ya 16. Na biboye. Oui ma foi. Nga nazongi na question o lobaki pona makamba ba warrior. Donc na détail te mais ezalaka déjà. Em su yonde au monde on a retard. O comprendre ezalaka déjà. Ezalaka déjà herba tu ba comprendre ba été na ko yi na mutu te pona mutu. Très bien. Est-ce que eza question autour na tozo pesi? Na été na eza question mais nchungu ah. Una question maman tous les cas. C'est la divers te maman Fato soit à l'aise. Eh nchungu na invité so yena ngani. Yo moko c'est compliqué ka yo bona ka nchungu neta compliqué. Ah pardon ngana nchungu to na guerre des fois. Donc yango. Omisa la guerre yo moko maman tuna question to gagner ta s'il vous plaît. On comprend. Donc bato ba comprendre ba etenga na ko beba na te pona muto ko voilà bato ba yoga na ko pona makola. Je la diffère maman, je la diffère s'il vous plaît. Ah OK, ça na tout la question. C'est là la tout la question.
16. Ouais. Siko yo lobaki yo onaloba o makambo ka yo lobaki. Ipo yo olobaki okolongwa golwa oyebisa biso soki to liebo nani mais banda to liebo nanango o changaka ba langage toujours pourquoi? Oh, nazale ki ayaya te. Bon abisa ki oke na longwa na zara golwa. Olobaki oui ozale kaya mais olobaki na décembre opesa biso penda position soko koma pa nani. Yo mo toloba na biso mais to mona ka kola muka. Bando ka me kale kaya ya pozo changer ote mukolo na kolongwa na kotika koloba. Donc nazo comprendre. Zela, question maman la fille a outi à mère grand prêtre mère a tuni question motel ma bien. Alobi so mukolo kolongwa 16 na cadeau na bombelio. Et ce que comprendre ngai très bien azale ki ayaya soki ti lelo na lobaka makambo na lobaka tant na lobaka na njungu pona se sentir à l'aise soki na kyo lobaka na ba panel mususu esimba te so na ye na panel na ngai ça no bébé ba osinale na koya fona qui veut pas père mais 16 aza le ki ayaya aza fanatique tene ba sangana ba groupe wana te. Mais nazaka na panel moko na mataranju fona préciser bien grand prêtre mère Irma de London ya musoni wana nena ko matana ngai na yena peseli parce qu'il y a comprendre nga mais c'est ça le kayaya azana droit kolo même mukolo mona ke na kipaso mama ba golwa teto ya faire na lobasu te ndima yango ke na longwa ki de na longwe déjà pe na oso alar na ngai ya gi ya promettre nga Christmel ba chelga ba paquet la fille peut chelga ba paquet fona so 5000 balles. Ne ba pesa que les défenseurs njou nga pe ba promettre nga po revanche na kalaminte ka e ko sa pa nga. Très bien. Bon, pesa conseil parce que tout si ça. Conseil yo pesa parce que au critiquer oui, mais maintenant faut s'en sortir dans les kambango. Oui, conseil na ko pesa njungu d'abord na robana na ba Gaulois. C'est vrai que baza ex famille na ngai nazale kaya mise à part quoi na osenga bango bazong sa conscience ne sika na pour conscience et déplacement muke bazong sa ma conscience ba cha faire rigolo na première position ba cha vraiment faire azasu na première position te yango so mona même ba live ezo salama o mona ba live ba vandi makamba fait ba cheka photo à faire faire comme on étiquette mo boye abengela bango bato ba ko tapoter mais romona mamba o solo la eza na intérêt à faire te nazo senga pe parlement o ezali moko ya ba panel grand panel o ezalaka soute et comme poubelle o ezalaka wana ezonga président Mobutu so azolanda nga azonga sa parlement o ezalaka wana o ezako bangisa bato parlement ezako sola mamba faire rigola azongisa yango alongola ki amitié nana batu azongisa parlement normal ezala bien pour intérêt ya ba fanatique basangana pe njungu baza ko panjana trop basangana na tuna ba question ba wela nini bo lobela artiste moko mais bo wela nini basangana na zosenga suna artiste atala bien entourage nae artiste faire rigola atala entourage nae bien na sengi demande mo alongola trésor congolo ponga na fongola caméra na yebi kayoka nga mingi to ba yombe to sa mo batu mo yebi kaka ba yombe to lingana biso na biso na yebi ke yaza muyomba oyoka nga ndeko ne mpangi na yebi te na pese message na kikongo to nde mais na yebi ke na sengi alongola nga trésor congolo wana parce que trésor congolo aza mutu o azoya ko boma jet set malembe na ba fausse information. Alors na pesa sous message pana na ye moko artiste à comprendre qu'à grand papa Hervé oza grand kangama na ba grand ko ignoraka ba makambute zala ba sortie médiatique mo eza bien o eza intérêt ba fanatique na ce qu'on monique sortie médiatique o eso permettre même pas obima ko bima noté na osenga ye pe njungu azonga na système makala acha badate belé te tandama mais abimisa badate o azana capacité ko beta ngo pe concert wana etikali ti le concert ya nani ya Stade Marty baloba ngo soute parce que abeta ngo na kanda pe a démontrer mokili o yazali pe tikala be mokili pe vanda sui que achaka badate belé après komi
na Gabo banile moko awa yesu banile et ça la mabe azala signe na ba contrat na ye o azo signer o ko permettre pe ba fanatique ne ba respirer kitoko fanatique nyosa lingaka a respirer bien njungu alingaka ba concert ebetama alingaka artiste azwa ba trophée alingaka artiste azana na ba tibi moko ya bien et ça la toujours na senga ki pe demande moko njungu na senga demande pas artiste a changé combo album na lo bango mettre fois Album ya Code 16 a changé combo wana mais pourquoi Code 16 c'est ça code ya ba golo njungu et ça no la combo ya église moko boye mais oui vas-y oui vas-y Code 16 ça no la 12 ya wenge tango zoya na monde ba golo et loka liboso ba oyebiso biso to na code 16 aw na kata code 16 na deux branches et ça ebebe bonga ebonga wana ezalaka ba golo simple normal no la batu no la iya so la bien na batu nyonso ebe ba wana eza ba gladiateur faux esprit bo ça la débat na 2 minutes déjà fingio alors et ça j'ai d'espace à gladiateur tout ça la oui ya azana côté ebeba ça dit et ça eloko moko ko pesa ngo combo album te parce qu'album etika la génération à génération album bat ba yoka ngo bat belina ba responsable ba yoka ngo a changé combo ezala bien atika ne code 16 on ezala ka code kaka ya ba gola ezana ngo normal a chango combo album te po et kozanga même sans explication ezana éducation te eloko wana osomona ebeba mona ko bebisa mona ko bongisa ebima déjà net mabe kwa njungu très bien na respect au artiste soka ko yoka ngai ako changer pe combo et ça nango pe lote na mona frère Patrice album ya nana lia kimbuma ezaki na combo mo banga pesa mamu a changer ki combo ezaka nango nani lia kimbuma ezaka nango na osenga kaka moi faveur wana na respect na ye moko papa Hervé combo wana ezo sonner bien te même tango a mona nu kuna ngo tango bana ko leka na ba interview tango bana ko tuna kae code 16 signifie quoi ana ko pesa ba explication code 16 am coup c'est trop durant album il n'a une explication normale. Très bien. Ça la moi bien. Merci. Très bien. Dernière chose, je voulais voir avec toi parce que on répondait à tes questions. On a le bel à quoi Renate, on a le bel. Il y a on a une aussi quoi. Mais to comme bato obosa makasi na mathématiques boy bisana. Combien de jours on batika na on peut to comme na. Le ça le 40e. Le ça le 15. Le 19 jours. Bon, la 19 jours oyo bozana ngo etikali. Est-ce que tu penses que ezaki idée malamu ya ko bakisa ba place wana alors que oyebiki ende ba billet ezotekama mais ezotekama na ndenge mobondo te selon pe gouvernement gaulois ndenge baki. On est dans maloba ya gouvernement gaulois. De Golisette a eu sur 20 jours. Bon, on va. 19. Les les 15, non? 15 plus 15, c'est ça 30. Non, ah non, ça a raison. 20, parce que moi, aussi, là, on a 31. 31, oui, ça a raison. Merci beaucoup. Maman Lisette. Merci beaucoup, maman Lisette. Tout le temps, tu sais, tu as une machine rapide. Banchuki, c'est pas ma Kala contrôle le manayo. Là on a c'est pas na panelo batama yele bayaka awa njungu. J'étais quand c'était na lo babongana l'équipe batute ba kinga na maele baza. Na pekisaka eloko yo ko kansake. Limisanga ko kanga micro de seconde na lo baga eloko boy. Bato balanda biso to l'équipe bango na maele te. Tozui kaka chance ya kufungula panel et tozui chance ya komata na panel ya kope sa vie. Mutu wana zolanda biso na se aza mutu ya soni peut-être po amata avanda koloba aza mutu awa koka koloba te mayebi makambo ebele koleka biso batuza likolo donc